Yaya lelo tokobetela yo masolo mibale lisolo ya liboso tokobete yango tokende bongo na mboka France epai wapi Ndeko Karine congolais ya Brazzaville ye balaki na Brazzaville azwaki déjà séjour à partir à Brazzaville tanga komi na Poto na Paris bavai na mbali boye tango azusemi ake kobota aboti mundele mobali mutu mwindu mwasi mutu mwindu baboti mundele eloko lesaki babota mundele ndeko pesi passe ya kosakana te Ndeko Karine aningisi Paris ya kosakana te congolaise ya Brazzaville oyo aningisi Paris aboti mundele ndenge ni mbali ya mutu mwindu siko suite nango za ndenge nini yango tokobetela lisolo lelo tolongwa na mboka France précisément na Paris tokende bongo na Norvège pai wapi ndeko mwasi azalaki bongo na Norvège abundi abengisi mobali tanga komi na Norvège kuna azwi pe mukanda azwi séjour azongi na mboka na bango akei bongo kobala mwasi mususu tango ayena mwasi awa mwasi ya ndaka tuna boye atuti nkuba akatikati bambeli mwasi ya kufi pasi ya kosaka te makam odo to yekobomaka basi ekomi fréquent lisu ezongi lisu makam oyo na poto pasi yango tokobeta lisolo nango lelo tokene na République démocratique du Congo na Kinshasa epai wapi likambu ya kokamwa ndeko bakamayeko maboye banyama sauvage bakomi kovana na batu ndeko bali oyo afungoli kapo na ya mutuka akuti nioka pene ya munene na kati ya kapo ya mutuka na ye nioka kota yekuna ndenge nini aki kosala nini kuna nyoka wana ezali nyoka normal to batindi ekotinda yaya yango tokobeta lisolo awe pesi pasi ya kosakana te tokotala yango ndeko waleli Yaya, tout ça la attention, mingi makamna biso lo bato yebisaka ba voice teta lisolo oyo ezali kotambola na réseaux sociaux esali bongo pa ya mindele to baka communauté bazaka makambo na bango pa ya mundele yaya voisin la yute jalousie ya nini aye na porte ya voisin aye ko pompele bango a injecter bango poison na kati ya se ya porte bango pour na nini ba voisin bakufa to basa ndenge nini heureusement voisin mususu wana azalaki mayele amona ka mwasi ta koma obeda bébé na ye ate caméra libande ya porte alors caméra na et filmer bena voisin ndenge aka ko injecter bango poison na porte ndeko to solo yango le pesi passe ya ko sakana te ba voisin bino bongo ba voisin to kozongela ngo kaka lelo tokende bongo na République démocratique du Congo précisément na Kasai epai wapi na village Mabondo yaya centre de santé oyo soki batalisio boyo kolelisa yo centre de santé maternité epai wapi infirmière zara na stand by wana mais docteur ke na bilanga soki kele ki makasi infirmière ki mbango aki ko benga docteur na bilanga aya ko tete maladi siko tala de ka hôpital yango yaya ona so koti obina maladi belé mokili boye tokende bongo na Norvège pai wapi ndeko mwasi azalaki bongo na Norvège abundi abengisi mobali tanga komi na Norvège kuna azwi pe mukanda azwi séjour azongi na mboka na bango akei bongo kobala mwasi mususu tango ayena mwasi awa mwasi ya ndaka tuna boye atuti nkuba akatikati bambeli mwasi ya kufi pasi ya kosaka te makam odo to yekobomaka basi ekomi fréquent lisu ezongi lisu makam oyo na poto pasi yango tokobeta lisolo nango lelo mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa de 6 à 9 mois tokewara de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi soto yawa momoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike
olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio loko télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance et peu fidélité bo pesa ka programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na ka pona ko beta masolo ya makambo sele ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala pona nyina lo baka communauté africaine ya poto beta ka masolo ya ba congolais to beta ba masolo ya ba africain nyos surtout moto na china ba européen ya ba communauté mais mingi nde to beta kango na lingala pona biso batu ya mangala. Est-ce que okomi meto beta masolo ya batu surtout lokola lisoto ko beta awa élément to kolagisa ya voisin a hôtel la voisin la yé poison na seringue na se porte moi ezali ya minde meto kolobe yango parce que même la communauté la biso batu mwindu ba iswana pe comment est-ce que bokomi alors la senga karo ya soki okoti eloko ya liboso soko sali abonné ya yo ole aimer vidéo et puis au partager dans la plateforme sur le marché ya ce qu'on partager au yebité partage na yo peut-être e ko sungande ko moko songolo et sika moko pakala ya ba partage kaka aimer vidéo partager na ba Instagram Facebook TikTok ya boaka pour sauver bandeko et puis to s'abonner ya to s'abonner te bino ngona papa Sedek ya to s'abonner ko 15 000 eboumeli boye ya 2 mois moi tu m'en kolela tabilo salanga plaisir maman est-ce que non ngota la biso on s'abonne déjà na yaki ba maman be ba difficulté na papa benga ya mubali benga ya mosi ya ko s'abonner à papa fiston ko s'abonner na télévision te s'abonner na phone na yo zo phone ya o s'abonner pas ya s'abonner papa s'abonner yo pe o s'abonner et puis benga ya avant na kiti wana mama benga papa bovanda botala émission ensemble émission batala yo moko te ya oui c'est vrai au côté la yo moko so ki musala so na ta morto fanda ka yo moko mais avant otala yo moko boaka kabola bandeko pona esunga bandeko est-ce que bokomi c'est que bien et puis na senga rabno recommandation bandeko toko tabongo na site ya Michael Josh ndeko oya ko sunga atomboli bendele na biso ba Kongo na mboko wa paya griffe ba congolais Michael Josh ya degré mondial américain noir na mundele américain mundele poso pembe ndenge bazoko lata Michael Josh ndimela ngai okondima teke ba congolais na ba brésilien ba colombien ba argentin ba mexicain ba osoka Michael Josh ya tara pena boy tenue de ville au sentir est-ce au sentir José Yungu la Nouvelle-Zélande mon ami personnel au sentir Soda Poto mon ami JDK au sentir tenue de ville Michael Josh t'as la montre ya Michael Josh tout supporter Michael Josh pour la émission Oyo et continue bokomi voilà Oyo ebingai merci soko ebingai te comme ngai fiston Pelende tata ya Sedek voilà ya mboto bete la dema so to za ngo to ko banda bongo de fait pas to moni bongo na sommaire to solo la
pesa une information ezali na sommaire et puis to mettre la bino deux masolo lolo vous a gâté les lots hein le to mettre deux masolo ya bota ba j'aime alors tout ça ba j'aime tokende bongo na République démocratique du Congo et pas wapi bande ko tinga vidéo oyo pesi ngai mutu ko soit to ebite eleka kan to te ko la sabuno commerce ke bangando ba bimaki na lupango ya mutu ngando ba sa pavement na sekuna ba yo ka ku nini kuna ba buka bo bangando mi ba le pesa somo atanga moti ko sa mo image wala pesa nga mutu ko soit somo bangando do ça la ngando ki bino fa ni ko pavement na sekuna ngando afani ese ngando bena ko vanda pendant longtemps ku fi pété et pesa ngai mutu ko soit et ça na chaîne na biso na ndiango kasi esili wana te talande ko bobali oyo auti musala parquet mutuka na ye je crois ndeko mona ba mbilinga binga mutuka nini qu'est-ce qui va pas ils bouger na coffre kuna nini otindi kuna ba fungoli capot atala capot boy tala nyoka munene avandika na kola moteur wana ya epesi passe ya ko sakala te soko na besa image wato kotindela ngo na privé ka tout ça la capot komi nyoka pene ya munene ya yoka na non de kazo déclarer yemoko ba bimisi nyoka tala nyoka munene nyoka wana kota kindenge ndakata moteur mutuka alanda ki moto to ndenge wi toka ipari nyoka alanda ka moto bon moto ngo siko pauna ale abena mutuka na akota mutuka na zamba wa pipo nyoka kota tina kati kuna vraiment avandi peut très bien à moins que quelqu'un mutuka na ferme et peut s'y passe yaya tokende bongo na Kasai précisément na village Mabondo et pas puis centre de santé oyo bandeko yaya soko oza yo mutu za na poto oza na Afrique du Sud oza na Kinshasa ozo au moins soins de santé muke wana kumisa nzambe tala bandeko na intérieur ya Congo de bali ko souffrir centre de santé oyo et pesinga mali na nzoto la betika la sabino peut-être et ko interpréter ba kondi basa la quelque chose centre de santé oyo pour ne pas dire hôpital infirmière azaka moko avant d'akawana ozomona ba yoki échantillon ba kisi nzoka ba carton ya pamba ba plastique ya pamba ba container ya pamba nde ba robaka ba tu ba kota hôpital tala ba mbetu ka échantillon ya pamba et mo tala siko ba mir okolela ambassade ya Congo na Gabon te kosa siko elo e kamusinga nini soki malade moko ye infirmière ni ko traiter abani ko traiter soki infirmière ko gite aya akimi mbangu na bilanga ake ko benga docteur ko sa hôpital la centre de santé docteur akina na bilanga kama bato mokili makambo minyanga na lelio papa aya mokili makambo docteur ko sa na hôpital docteur atike infirmière wana ya ke sa bilanga soki ka grave ezali ba ke benga no hôpital et puis mema kolo mbango benga na zamba aye ko tala kango siko docteur ba matière ya kotote ba to kimina mutu et comme ya ba engrais chimique to nini passe ya ko sakalate landa reportage ba ndeko na biso ya quel boule mag ministre santé tala eloko oyo noté mawa Congo zaka Kinshasa te Congo zaka Lubumbashi te Congo c'est partout est-ce que komi total pédiatrie maternité gynéco-obstétrique laboratoire na ba service mususu tokoti na kati tomoni mama infirmière azaka kayemoko yenda zo vena ba malade po docteur akendaki bilanga atiki yeye moko donc soki bayambika compliqué akoki mambangu akena bilanga pona kobenga docteur kokamwa tokoti na basal awa nde laboratoire mais laboratoire yango ezaka ka étalage ya mabaya bozali komona bakoma pharmacie mais na cré s'il vous plaît côté bakisi kutu tika na yo na mupanzi batondisi baboli ya pembe ebele okokanisa neti eza na bakisi na kati nzoka luvunu esthétique ya podium eza atane lokote na kati kokamwa kolongwa wana mbala moko tokoti na sali hospitalisation e mama yo moko tala mire échange couleur neti kaka boulangerie côté mususu oko confondre neti kaka beta awa kokamwa côté bambetu nde bambetu ekitikolo bozali komona soki olaleli yango tango zola muka bapanzi esali yo pasi awa nde salle d'accouchement esika ba maman bayaka pona kobota membetu yango poussière na ndenga kosakana te oyelakisi ke une fois que mwana zobotama mbala moko jiba infection asu microbe kokamwa centre de santé tujuende bimp kajanu bwa luta tulwa manga tujutige betumbula mataji atwante betu en charge difficulté na nganja mang kato ina nautu
En tout cas, ministre de santé publique Papa Tala nanu ba condition oyo population et village Mabondo na Kasai bazali kozwila ba soin eza ata propriété. Ezalaka nini vraiment? Centre de santé ya boye okoki koya na mwa maladi moko mais ozongi na ndaku na 20 maladi eyaka nini pena na Congo. Yaya vidéo oyo etamboli bongo na réseaux sociaux ezopesa pasi ya kosakana te. Ndeko mobali na kati ya ndaku na ye boyebi ndaku lezalaka voisin koto yo mo voisin koza na bébé ke bébé soka bota misika balelaka butu mo balelaka soko voisin kuna il paraît ye mwana voisin ute kobota alelaka fort a déranger ka ye ayebita kosala ni po bakangie pa mbila yango atemoinaki ye moko. Alors ndenge mwana alelaka trop na butu nango ye aye na yebita sala solution nini ya tala technologie évolua aye na seringue abendi kisi na kisi ya nini soki poisson ya nini on ne sait pas a injecté ngo na se à porte ya te ba chaque fois soko lala et ça kana biloko ba bakanga porte ya o ça émission est fait à conscience c'est donc opinion yo kaka ba eloko mateka ça ngo moins cher ba tshaka ngo na se à porte soki bola li bot fini ke loko la porte ata mutatindi yo kotate soko ba ngo mataki ne loko ante ye voisin wana ye la seringue a fini à injecter le bango na yedi soki za poison et to na se à porte kuna sikoyo mobali so ate musala ya akutaka mwasi na malade mwasi fatigué moi na doki malade moi été le so contendé ngwana pendant quelque temps moi ça ngwa kufa moi na ngwa kufa donc veut dire objectif ya voisin et là qui a bon moi na pas sala makele ba do ma wate siko mobali pe ya ngo mobali na siko mobali faut ramte esprit okomi mobali ça ramte esprit aye ba ratele bra moi chaud da bon morceau ko ça bien té moi na o ça raboité ça bon ndeni le un père de la famille a rendu ngwana est-ce que combien ya est-ce que komi un père de famille a rendu ki budi tete un père de famille a bulaka ayebi ndenge mwasi na salaka ayebi ndenge bana na yeba salaka ayebi bana tout ayeba mwana na mona ya za mbinga mama asa raboité voilà un père de famille père amoni bonga bino non c'est pas possible mais qu'est-ce qui se passe bu ndenge nini est-ce que mutu ya awate papa wana a installé caméra na kati ya flair atala qu'est-ce qui se passe caméra zo raté ezui voisin ndenga zo mado voisin comment ça la chaque jour voisin yo bona voisin na yo voisin yo monte mama be voisin ya wala ba mindele ba voisin ba tout monde ba ça rappelle ba voisin ba tout monde ya mutena bazali ya ngoma solo na moko ko betra ba polo okomona voisin ye mutu voisin to muninga eloko mukebwe okebetela muninga na yo est-ce que muninga osepe na yo yo ngo élévation ozo évoluer très bien muninga osepe na yo so muninga ay pa akuta aga frigo na yo constater plein provision ya so ma bloco chaque jour osepe na yo est-ce que komi to so la pembe bo komi est-ce que komi maman Emilienne Mboma komi ya papa Richard Watu solo komi c'est que bien. Donc image oyo soko yo tino na privé to continuer na privé mais to tsango o ezate to bima pa copyright lo ke beto lingi yangote mais extrême ndengo na passe yala zalaka na secret makambo na yo c'est que bien o to lobakite to lobi ya to kometela osiko lisolo ya liboso lisolo oyo pesinga mutu ko soya ko sakala te makambo oyo zongi lisusu kaka lobi to kometela lisolo awa bandeko basaka na Londres. Papa wasana bana misatu mibali mwasi moko mwana bango ya liboso na 21 ans basalaka bien na mwasi na mwana ya ancien dignitaire Mobutu lisolo wana eza bongo na chaîne na biso zotamba na makasi pe ekuti sala makaka la mingi te awa po papa la bakangiye bakaki sasa akekuna akati semeki na mike o atiki mobile dina ba na États-Unis ya kati ye mike akati santane mike aye kokata mwasi na ye e so mwasi makasi camarade mwasi ayo kangaye bakangiye sana makala lisolo ya la chaîne na biso s'il y a te ba papa fiso ko lala tala makambo ele na Norvège évidemment la Norvège wana o semble la Norvège ezali ba congolais te mais ezali sikoyo ba ougandais ya na ça chaque fois ezali émission ya ba africain nyo surtout po ba ougandais nde ba pesi so lisolo oyo do ba ndaka biso d'ailleurs Uganda Rwanda bango tout ba lingala mais papa fisto beta lisolo oyo epenie oui ma solo de stobetaka to yebi ke ba Camerounais ba ndaka biso ba Ivoirien ba Béninois ba tunyo surtout ba ndaka biso ba lingala
yango ata to beti lisolo esalami na Benin, ata to beti lisolo esalami na Uganda, ata wapi tango lokola esalami na Congo, tango lokola na communauté congolaise, parce que communauté na communauté esala makambo nango balobaka to beta masolo oyo pona ko nuire te pona ko sunga et sika communauté oyo koyaki communauté musuyo koyati est-ce komi to so la pembe ndeko mwasi oyo mwasi kitoko oyo so mona wana en tout cas ba Ugandais ba rappel kitoko boye ngata watenga video wana yaya natali bona yako mwasi alali to ngani beauté ya kosakana te mais mwasi watenga mwasi alali boye nini nzoka alali te sa okufa ba wala ta voile na morgue mwasi wana ya kipoto na Norvège abundi kaneza ka bundi doki kitoko esimbi atali bueno natika yanke na ngape ba ko Uganda kuna Kampala mais yanke pa ya to kumbela kaka vie ekene normal ça ndengo wana pourquoi ça la no so mbala kei mobali ka fa kenda bundi beng sa moi si ko ki pa shooter ya sama mabolingo yo po kei kuna au moins que possibilité zali alo beng si grand prêtre père pa yebo nkumbeli et ça m'a bêté je me suis père na parler de mère grand prêtre mère afandi père pa la biblio a servi bana a servi ba so tozaka mankambo et comme ça ça da moni moi ça comme ça ezoba alam ça ba fufu alam ça ba pondu wala makambo kala yaya makambo kala bref jeune fille abonzenga obomona photo wana et pesi passe ya kosakana te pasi mai na miso abengisi mobali pe aye na Norvège kaka ndenge zalaka de kay mobali so ba bengsio donc a ça déclarer de mobali tanga yebo ale doki malama ke humanité et ça liga 6 mois balobi pareil dans ce doki boyebi ka yango makambo ba africain tout bazara ndemo ko hein to quand on des ara communauté congolaise to communauté angolaise to Brazzavillois muzo azido kimbango akimaraka azonga nanu wala akende ko coiffer atika ba masa la Kampala atika ba masa la Brazzaville atika ba masa na Angola et konso na Kinshasa bakende sentir ngai jika yaya oega 6 mois pa bolongo zonga mboka bogeso yo bongo na voyage atayo moko talande ko auto okufo na nyo oyo akufi na flat hotel comme national kosi malto akufika boy nande ko akufika na Brazzaville wana o asalaki VIP na ye au bord ya fleuve ya to bendaka matoyi est-ce que congé pour des vacances il faut qu'on soit na mboka na bino oko que les États-Unis te Canada te sont en Norvège oko que France vacances te oko que Suède te oko que Italie te il faut qu'on mboka wani ni orgueil ke bako sentir ngai na ke poto na buda doki na humanité ma moko doki ale na zonga ndeko wana moi c'est bercé makambuto apesi kitoko quand to ale atore yango da somi ba boxer a pembe kitoko atore a soki mandefu ka ndeza laka azongi kuna Kampala azongi na mboka na bango na Uganda kokene pas ke kuna afana net na éviter soka na ndeli chéri na ya kalatika kae to ndenge on ne sait pas de pesinga mutuko soi wana ya makamuna yi tango azongi kuna akikolo amosi mususu na ebite ça mina miracle no ngaba zo pesa ngape mutuko soi po ye ba uti ko bala ye azido ki franchement siko asali ndenge ni pozo akekuna alingi mwasi mususu kuna aine na Norvège ndeni wana mona ma flou côté wana donc peut-être mwasi wana abare pour ça il y a ba démarche ndenge na peut-être et coïncider tant il y a kekuna bakutani ale bazongi siko côté na Norvège wana eza mo ne ba en anglais it makes sense mais qu'il y a zongi kuna akebala sa docteur pour yemo doc na sino doc eza na doc pour éternel té azino moi 2 ans moko boye ka de ça essayer bébé ka ba doc ni za la mais moto dans le chumbi de ka ne ba kongo lobaka chumbi de yake de ka abeta tour na Kampala ba Afrika tu ba rande moko ya ba foko mputu ba ebele ka ba congolais ka ba angolais ka ba Brazzaville même ba Uganda ba ngwa ba anglais Swahili na européen aussi ça Swahili na munoko yaya bref tu éviter mécanisme na salaki mais ça toujours réfléchir à haute voix peut-être moi si wana avec ma démarche déjà là au sala et coïncider ba ekozonga sikoyo na Norvège ayepena moi sur Norvège kaka au lia côté na ta France ta wapi ba so banga raté moi courtoisie wana moi si abengi si na poto
obimisi ata RNT. Voilà, là ça me rappelle encore l'histoire il y a le relation congolais nanu. On a le soukou na sunan. Mami hein. Oh ba bomaki wana a bambaki moi na frigo a beti mo mami allez a bomi mami à la prison. Maître moi bandale hein. Let's moi côté ni wana. To yebi histoire récemment na France. Tant va comme la Norvège, fille en enfant quelque part, yebe moi je n'avais pas fait quelque part. Ya makambu o e rêve ça kaka parce que e ko yebanat. Na niveau ya communauté na bango ba Uganda kuna kingani ya bengisi mobali sa ye ba bengisi 6 mois ke ayebo siko nini aina moi nini biloba loba. Sanga comme ngabe pas moi cité et comme pas moi si. Même si yo mobali na ondenga le ebite mobali na ondenga ali akutu. Ko uta uta Afrique wala Kampala ye aina moi simsumo sa ngfa na sika intel. Oh, c'est vrai hein. Aya. Na ebite mbala doka nini hein. Talaka moi si wana bonne photo na miniature wana ndenga zo ngalo moi ça des bembe me beauté nga sama na bembe ya beauté ndengo wana. Nga ka toni alali. Oyo mona mai na nga radio télévision radio mbote na yo kenda hapo mona sute radio. Wala ba moi si bonzenga tala moi si bonzenga mais ya bembe sikoyo. Suko bembe msa beauté ndengo wana. E bona kimuto na ndenga nini. Tala photo na kimuto ya vrai petit vrai chéri au sakanate. Mais photo ya moi si wana msusu wana oyo ba ki wana to moni ngote peut-être moi na msusu ala pe mona ya mokonzi moko ya Uganda on ne sait pas. Wala pe mona général on ne sait pas. Ya beta na kwa ko to mona général na ko na weli sanangai. Pour vieux dans mon intérêt. Mukilia makambo. Moi si quoi tout nier mais ya eza ndenge nini. Comment yo ba bisinga baliko bima na film ko songolo pa fiangu to ngene Kampala ko ndaki mboka o yaki na fiangu awa liko bima mobala lingba tu na été to moi ça tourner ndengwa mobala siliki ya ko saratel komi en Cuba ya yoki box no ka pa grand prêtre mère ba saka ndengwa na ba kongolais bele ba saka ndengwa na comment moi sina yo linga atu no mutu no ndenge nini moi ça moi sina yo soko moni clarté il faut tout noter. Yo si ko fona na ki bombali courtoisie te maman peut-être te wala mwana tel te to yaki na avion mongo peut-être a emboka sika boya ngana linga na sunga eza na ndenga mabete maman ko comprendre maintenant yo si ko fâché o bali ko beta moi si makofi bitumba alors chose grave na éviter mon limo en tout cas Europe faut ba prier ça ma tourner Europe hein ya bandeko il faut prier to pour mon Europe na doki nga fara benga papa sussa so ngana awa alors qu'est-ce qui ne va pas na Europe nini mi barba so ko boma basi makasi basi ko to ba ko divorcer makasi na éviter que ça ne va pas est-ce que kadem pembe na tellement na Europe boy to on ne sait pas ale nkuba wana na ite moni mozi mobali wapi akena kuzina zumbeli ya mbeli moni mbeli oyo na benda ka bino matoyi ba yaya ba papa ba mama bilo lokwa ba mbeli bilo za sensible ba mbeli ba gilette ba ciseaux ba nini botika ngwa la porter tout le monde te bo bomba ka yango oko kele mona cuisine so mona ba mbeli ba sorte ba mbeli so telema ka la cuisine ka lingwana ya ko papa ya ko kata ni te tangu demo yako koyeba te tangu molimo wane kota koyeba te ya to bomba ka bambeli musika bomba ka ba gilette musika e mona ngata boete on ne sait jamais ale mwana mbali wana ke ya zui mbeli omoni mbeli ozaka moi rectangle wana ya mo munene boye sala ezala moi rectangle boye obebe on ta to katala matungulu wana obeta papa lokola maseki abandi ko papa mwasi azo kata mwasi akati na kingo ko to akati do mwasi kaoma kila mwana bango pasa yimona muke mwana moins de 5 ans pasi mwasi akufi ba voisin ko ba ko mona ba ko makelo wana pe ba ki nie voisin ba ngimbilati wala to yo za ka ndengwa tango sali ba dega wala le tuila mwisi ya zaza akepa mwasi okuna mbila mndele pe ka mbila mndele ba landeli makamno surtout ba traquer na téléphone na ale ba ko zoyer pa mwasi msusu wana le beko
batie bafi wana morgue koso et d'ailleurs bon on a réseaux sociaux no ba publier écoute ba la taille voile ba ole ba loba na kisuta swahili pasi moi si bonzenga akufika boye mobali abomi pour nini bolingo amour bomaka ya solo ya si quoi est-ce que ce qui fi wana abengisa ki mobali te alinga kufa te bon ce qui pour mobali wana pe tant moi ça bengisa ki avandi azwa doki te so za doki so ka na France est-ce que moi so wana alinga oya te do babeli nga okota te est-ce que bokomi pasi siko to robanini basi babengisa su mibali te to ndenge nini mibali babengisa ape su basi te to ndenge nini ezaka ndenge moko ya poto mona yango écoutez ko inda awa te mibali to benga su basi te aussi moi en Afrique et donc basa poto basa mutu makasi to linga basa en Afrique o basa poto mutu makasi ndenge nini tango kana Afrique aussi moi si o ene na poto akomi ka moi sa poto soki mutu makasi yali soki ezaka virus et okota pe akoma peka mutu makasi est-ce que komi ezali question ya bizaleli ya mutu na mutu yango papa mama ba parents tango ko sabana talisaka mwana les biens et les mal nanda kwa libala basalaka boyi moi si ya libala asalaka na camarade ya libanda te camarade na ye mobile na ye surtout ba jeune fille tant ba okola ba mesalaka kofana bandako ya bokomi yo mwana kaka mwana soka uti classe otikie akene osaka le couloir akosaka na parc te ya pombe za te tike basaka na bango ya akomesa ndengo akol na ngwa mesani aibike bakena wa libanda et oza soki bobala kena musana tongo ye pa sokoli on dit ake musala te ake pa voisin ake ko beta ba solo est-ce que komi to sur la pembe est-ce que komi totika makambuana yango sikaboye d'ailleurs na fait de sud ça les bien balobi na fait de sud awa lo ebimi sikaboye soki obeti mwasi okoti belle kozala tête ni wakati la yo soki obomi ale okoti prison libela malgré ça donc il va se kapeka te mais siko et la paix avantage te et la paix avantage parce que ba c'est pas avantage pour na est-ce que komi et puis si passe ya sarate li solande ko oyo tala mobala bengsaki na poto na Norvège mobala ye abomi et puis si passe bande ko basi était ya bino hein o to lobaki te to lobi voilà li solo ya liboso et suki nango wana Radio Collective ya fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors, to senga bino ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique pour ce monde ya ngona oyo net ba t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boyi mutandimi mais na Europe sika boyi mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh so rebino ko côté na site yo benga numéro Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe ba paya to soutenir bana mboka est-ce que bokomi c'est que bien. Lisole mbale sa yini ni bandeko.
lisolo ya mibale esali mbongo na Congo Brazzaville. Lisolo ya mibale esali na Congo Brazzaville na Paris. Ndeko mobali moko na Paris tokutanga adresse te mais tokobeta lisolo mpona konuire te mais mpona kopene o kaka okoma est-ce que komi ndeko wana ye na ataka na France ala Congo Brazzaville ndeko mobali wana soka azuka chéri akoma na ekufi azuka chéri si le raté au moins ça va bon dater odo basi ba compliquer vie akofa na moi une année 2 ans moi ça kimi akofa na moi quelques mois moi ça kimi finalement ka basi apoto ngo yoka raté to ngeni ça va na zonga na mboka na ke ndeko bala oya bio moi si bene fresh ya mboka na biso ndeko bali wana futi billet à kepo ndeko ça déjà ce jour akoma ça déjà français Congo Brazzaville wana déjà français a futi pe sticker Air France a quitté pe na aéroport à Mayamaya ya Brazzaville a kipe quand les a recherche consort tout bon bref a kutana moisi ndeko moi cher dans la foule comme on a ya to cha photo o parce que ba masali eza malamu te to cheka photo na ye photo on photo mona wana eza plan de Congo ye pe na ye wana to cha photo na ye po peta discipline to che photo o pour ko nuire te mais pour ko tali sa okaka peut-être que ça aboti mundele o quand le roi seki ye wana bébé wana so mona wana mais to tanga comme ya mboka te parce que comme ya mboka na ye wana eza ka comme na ye moko te eza comme ya famille baleki ne bana kombo wana ba ya bana kombo wana donc to sali comme famille mais kombo na ye to pesi comme na ye Karine est-ce que komi donc Karine comme on est Karine congolaise à Brazzaville ndeko bali wana kena Brazzaville abali Karine na pesi doti makabutu monga libala leso to ça va ake abali etina ambassade boyebi un français ake na ambassade kuna abali moi c'est nga yeyo mbala moko doki azui séjour yaya yo kena poto ngunda obwa kena ngunda kuna doki ba compliqué ba refuser obani kotamula sa papier consommé Karine akena pikili na doki mbala moko bien séjour à matin pendant Air France donc mbala moko séjour a kita pendant le dogi na Roissy Charles de Gaulle mbala moko na doki na ye ba ye pena mobali taba comme na mobali ba fa la pena ndaku mobali da français na azaki na ndaku na ye koso ba fandi mo 1 mois 2 mois parce que France moi le bordel français non alors mobali na ba connaissance na ye na ba connaissance na ye wana alukia tuna azoni moi si moi copte moi copte mongo quelque part moi si pe abano que moi copte qui pas fungo mat moi 1 mois 6 mois consort moi 6 mois boy moi 8 mois moko boy entre esco moi ça libala c'est qui libala et comme ça là que non moi si a comme na mokumba a comme na reta a comme na zemi parce que comme a continuer pas au kende moi c'est comme na zemi en tout cas Dieu merci à des la lipamboli parce que zemi ça lipamboli bandeko bando ke belé ba kota ndako libala ba luka ka prada zemi mona la kate yo so ko na zemi ça lipamboli eso komi yango wana moi si o na mokumba atambola pamba te okomona mwasi muso na mokumba ya fa na kanyete bitambula kebwe mabe asoka mabe do yeba fete asanga ati ya yo mokumba na mafete maka atuma ba do banga suma kamute mikolo yo komona mwasi na zemi azu zemi na atango na Facebook na TikTok bino bona mama zemi basi ba do banga sute akanga ba photo pe na tepe ba photo shoot bien na zemi ya munene donc atene pe na Facebook na TikTok il s'en fout ya donc moi solo to beta été ya communauté okobota ki simbi pamba okomona mwana zaki na voix normale bakadi ya pemba bazali na okatake mwana ba baby c'est à partir du bumu pona nini mwana batengo ça n'est très bien peut-être ministre mais à partir ya yo mama bimonisa monisa ba yeko sala mwana mabe à partir ya libumu est-ce que komi ya to so la pembo komi to penio soki moi ça na zemi okende musala kende musala normal tikala wanguya deba kamona bino yo postaka bana ma Facebook na TikTok papa ça l'importance te kalera ka so batindi yo no ba so luko ba tamolili ya la photo na yeba ko luka photo ba mona photo te ba sa biete mais siko photo ko na ngo viral ko na réseaux sociaux o luka ye kene ka na Facebook ko meto ko na tata photo na yebimi aussi photo o kena ngo basali mabe
Est-ce que beaucoup mis? Beaucoup mis, hein? C'est que bien. Tout son nom de moi. So, comme c'est que bien. Ndeko moi si wana Karine ndeko Karine. Comment est Karine Yaya? Est-ce que beaucoup mis, hein? Yaya. Tu vas te solo oyo kana pesi biso. Yaya, tu tiens photo oyo. Biso sali photo ote. Tu tiens photo oyo pour na ko nuire Karine te. Tu tiens photo oyo pour na ko bébé sa réputation ya Karine te. Mais pour na été ya banengo mususu pe. Bolanda. Est-ce que comme photo oyo pour na ko teya. Soki oyebi Karine sikazali tinela Karine émission oyo pour été ya ye. Pour problème ko na famille. Zemi 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois ko karaté et koki ba yiko lengela ba karale la moi stanga bota ay ba l'hôpital. Bref, Karine abota karaté aboti. Yaya. Na mundele, na mutu mwindu ipare soko boti te bandeli okoyeba penate. Mais ça c'est quand moi quelques jours. Ah! Okomona mais moi nango pembe bo ndengeni pembe na bisote o katelo ko na bota albino. Le corps boti ndundu. Est-ce que moi on a boti ndundu auto ndengeni mais moi on sa bo ndengeni. Papa ote mais moi on sa bo ndengeni. Détail moko. Maman ya mobali en fait famille ya mobali basala rappel à Paris. A bensa maman na bango donc famille basala na poto on surtout. Bango ba sepela ki kutu makasi tant ndiko moi na bango akalaki na Afrique na Congo pense avec ko bala sikoyo moi si pena soso ya mboka pour la brado ki recevoir au kimate parce que tala kaka aussi pena source ba tomo kili makambo mingi ngana lelio mama webike tango ba epera ndaku sikoyo ndeko mbona kotala mwana ngoboye mais na somo na mwana sikoyo Olia lo basiko na mwana mwana mystique nde mundelo nde ndundu beso alo beso na mwana ngo pembe makasi Ti parti belege mwana ona mwana mystique. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que na bote albino te? Na ndenga ba bete bo to albino pas azaka mwana. Balbino basa batu ko la biso so bote mwana albino ma bete zaka mwana. Okomi zaka manka mélanine mais basa batu. Wana pesi mote pa ya mama Maman Janine Kankou na Canada. Maman oya s'occupera na albino atinda bango ba futa na bango bloka mike doki na fondation na merci beaucoup donc maman Kankou et siko za bongo na Canada. Mobile ya 6 mois si mais na somo na mwana ngoza pembe makasi pembe ni pembe marque nini obwe. Entre ado azolinga koloba na mwana ngonde aza mundele onde aza ndundu me aboya te mwana mpe makasi yoka mwasi yoka karente eza ebandeli ya koma na mwindu bana maboto baka ndingo wana Karine abota de bana mbaye na Congo Brazzaville wana détail na pesa yo est-ce que bokomi ndenge ba lobi soki pe ya lukuta soki pe ya solo mende ba lobi bana mbana Brazzaville déjà mais ayaki na bangote kuna na poto asa yimoko sikoyo Karine abotiti Maman bokilope quand il a sengo yesi ko to mona aussi moi quelques semaines maman ya mobali aina ndaku ayekota la koko na parce que mona na wana banda bal akoma poto do azora basi ba kima rabota te koko na ya liboso ayekota la ye maman bokilo ye koko sa ba pesi to ba pesi atalika mwana boye maman bokilo abi o mona sa mutu mundu ta mundele maman bokilo palpitation allez KO a piqué crise Karine yo bona ma bokilo ndeko Karine tala makamoluki ya photo zo défilé wa eza photo ya Karine na mwana est-ce bebe wana ngalo bebe wana pedado bebe wana aza mutu mwindu bebe wana mutu mwindu aza albino wala mundele te yo kali solo ya et puis si passe ma bokilo kwa KO ma bokilo sala 3 mois na hôpital la mukakati akota comment amoni ngo miracle nini oyo mwana ngai asa mutu mwindu mwasi na ye asa mutu mwindu abota mundele ndenge nini pesi ma bokilo vertige ya toyo kaka et comme sérieux allez mo bala fâché na bana ko mona ngo mwana mutu mwindu za kaboite mwana taza pemba za kaboite o esa mwana mutu mwindu te asa pe ndundu te mwana asa mundele ay loba vérité tenga na ibna loko loba vérité bate Karine poids suka lango pression leki Karine ya koloba non tanga kenda ka musala
basala kana mundibu moko boye mundibu mundibu wana pression to mundibu wana akoma ekobima na Karine so ba mepeka mbala moko so qui ne sait pas bref mundibu wana ba bimaki na Karine yango Karine akomaki na Zemi siko yepe ayebaki na yete do abetika so na vraiment yepe Karine ndo quand on dit ça c'est mbala na ye nzoka ya mundibu wana do bakana mundibu mbala moko abo Zemba mo Zema mundibu yango pesa ke no Karine aboti mundeli do abimaki pe na mundibu ya makama to lo baka yango yo pele ko grafina ma wati Karine yo pele dogi bazio na Congo Brazzaville vi pesa ki amalonga te ozo que ne poto France on a séjour na yo déjà bata ngama kamuzo pesa nga mutuko so pena batu bazoko bunda neni wa ke ne poto batu ba ke ne poto ba ke les États-Unis nzela ma koloma ba ko bazama musu ba ko mate ba sukuma ba forêt musu ba ke na pas maman avion ake maman France va faire que dans Turquie akati si comment mai la Grèce à côté na mai ceux qui na dingi ceux qui dingi bazoko kufa mais yo pena Karine au séjour aucun ambassade pena France on a mbata ta ye pena dogido mbala mo séjour au mati pena avion comme état français au komi mo boy bixi makambo OK o bana mundibu yango o surtout que ki mundele Karine to ngani en tout cas batu mundu akamsanga biso ba congolais pena congolais ba africain est-ce mundibu wa mundele te elo ko la film ko boy abina ete mo ba langa za mundele te mundele wap o syrien syrien mundele o Bangladesh mundele o msunanio o india mundele musolo za msunan basa ibele o ba pakistanais ba mundele yaka na Afrique si on a des pakistanais des ba comme ça ba zoba au kana office des étrangers papa on m'a fait ça tane ba wa mulongo boy o ba mikie wala siko ba pesa nga kandel ba ngode ba so na tandika image o ya mwana moko ba entre 20 ou 21 boy ba 18 pas 19 boy o ba tshaka cellphone na mutu ba wi to beta phone cellphone na mutu ba bamba njete moi shima na kufa image ile sanga tilelo na mona ngo susute nde wala image mwa ko tinda image wana njoka sérieux wana deja ba zaka ba organe ba beta ebo ba longola organe te ko timba ba mwa siko wala mindele te Karine surtout que ne mundele abima na mundibu wana bula ki mundele siko mbala talibu eza ndeboye allez mwana mai abenga na Karine akeko fana na foyer ba femme seule na meti na Paris Karine soka na foyer ba femme seule okomona yaya futa Karine yango wana na bebe na ye akokemba siko kuna séjour na epe e bandi ko sila donc mwana pa bota mundibu wana pe pasa na dokite siko moi lipe aboy ko déclarer mwana do mwana na siko na dokite ye pe so pesi mwana doki Karine na so doki na mwana pa peke ba séjour so pe temporaire ya pour ba nga ngonini temporaire non siko séjour wa siko ya Karine et sili akana renouveler ba bo renouveler ba mobile il faut aya mobile pe aboy ko kendi pas renouveler séjour pour na Karine atikali mitelenga likolo ya kindumba ya tayo moko pena atayo moko Karine omonaki arabu wana soki mundibu wana omonaki mundele osaki na beso meka mundele asalaka tala sikolo kolo malaire tala siko atayo moko boye bina basela bete no beso mo pe Marco yo extrêmement en Afrique du Sud quelque part na mall mo benga ngo mall wado shopping center benga ngo Eastgate ezaka na film moko ya Zimbabwean abala osana magasin moko ya British moko ya anglais moko boy tellement qui très joli alors ça la kuna caissière alors mundele wala c'est pas que la lingiye ba komi ko nkumbela et ça la que non Zimbabwe wana akoma ki na retard na zemi si mundele za ya ye mundele pas 10 000 ba akoma ya brado mwasi na ye asomela ke kutamutuka nyonso tu alongole sika na fala na mukuku na sika mabe akomi ko fala ndako mundele na bet for view ka sabenga ngo bet for view sika ba patron ba fanda ka bet for view jura obota boye
Moi si on a quelque bota mundele otala boy mwana bima mwindu. Est-ce que mundele na mutu mwindu babota mwana mwindu babota metiti pour ne pas dire mundele. Est-ce que komi mundele amona mwasi na aboti mwana mwindu aboza aventure gindumba on sa gindumba abengana akoma mitelenga akoma kosenga ka batu ndambo ba parking ka boy. Voilà. Basi bata mailité. Est-ce que bokomi ndeko Karine so otala ngai na ebité conseil ngana opesa yo. Na ebité conseil na opesa yo. Mama Bokilo akoya comeback asai 3 mois l'hôpital na coma pour na makambo ayo. Mama Bokilo ayaka tali bala o mwana mundele. Comment est-ce moi na ngaza mutu mwindu, moi c'est mutu mwindu, baboti mundele ne pesi passe. Au pesi ba congolaise ya Brazzaville, Sony na France, di so na patani partout. O sangi na moya otambola. Sama bolongo na se sang bonde la kaka. Kene o senga mbal no pardon. Est-ce que mwana kozongisa yo on ne sait pas ça faut mbali. Siko bandeko na di solo oyo bino bo mon nini. Est-ce que mobali azongisa Karine kana ndako? Soka azongisa été akende quand même à renouveler ses jours Karine luka fina ye. Ndenge mususu pour la mwana tana innocent to ndenge nini. Et pesi passe yaya. Tala li solo oyo esuki awa. Makambo bona mukili oyo mukiliza makambo. Yaya tika ba commentaire na siwana. Au monde ngani pour la solo Karine, au monde ngani pour la solo ya ndeko na biso oyo abengisi mobali abumia kati mikimiki. Pasi. Yo muto na biso yaya, oza rangola na palanka, bandeko palanka mbote na bino, bandeko palanka ba benga biso trop bandeko palanka mbote na bino. Oza na Kinshasa, oza na Luxembourg, oza na wapi. Yaya, soko za lisolo ko pesa témoin, ko bomba yango te yaya. Nzamba osa lo ya minene zo bomba ngo. To expérience a vina o le ko bomba te, benga biso yaya. Soko zubi sote komi tumusamate tinda audio na lingara mingi otinda audio pona histoire soko tinda audio aleta ngona koyoka ngona maîtriser yango ya ta to beta ngo lokwa do salaki ndeko ba papa fiston yo na kobeta li solo ni osaki sur place oui do ta no beta pena do fana kota la kata di solo pour na ba yo comme na lenga ko beta ya e beta di ka de boma on comprendre c'est que bien mon ami personnel JDK décor JDK soda poto soda mi kilo komi c'est que bien voilà. Merci à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci à le prince de Barcelone, Eric Shimanuka. Au combien le prince de Barcelone, Eric Shimanuka. On est ensemble, yaya. Toujours près du cœur, la sentir, c'est que bien. Voilà. Merci à Petrus Mututu. 10 fois grand-père, vous comprenez, c'est que bien, donc, quand la mingité, anniversaire, juin, septembre, yango, tu vas nous pour l'anniversaire. Déjà, tous les moutabots, na juin, pardon, en septembre, et puis bref, déjà, l'anniversaire d'Abino. Merci à Chris Laris Pelende, réalisateur de l'émission Oyo. Mais aussi na assistante naye Winnie Laris Pelende, merci na yo, merci na Claudine Laris Pelende, avec mon script. Pour la chaque fois comme autolobaka tala niveau intelligence ya mwana tala niveau maele ya mwana nyost autolobaka yimta comme ramana no loba donc Claudine Laris Pelende merci à toi voilà c'est que bien merci na Joseph Laris Pelende mais aussi na Miguel Laris Pelende au simi pendant lumière nyoso tuana sous la coordination de Mamarina Umbi Laris Pelende la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage la femme à la compresseur combien c'est que bien allez portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement, minerval,
olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.